deuxième épisode ezokota. Famille Bota, consommons Belvi Kandi. Famille Bota, moyen oyo, ya vrai, ya ko soutenir Belvi Kandi. Et Zali, ya ko tala ba film, ya ko partager. Bobo Salate ko tia Belvi na mabondeli, parce que ba yini, ba complot, ezo salama. Ba complot ezo salama famille Bota, ne bozo yo kanga a. Ba réunion ezo salama. Mais, Parolonga Belvite, Azaya Zambi. Famille Bota to tika Belvi na mabondeli. Famille Bota to bonde la kapuna Belvi. Parce que mutema mabe oyo, komi mutema likundu, et baby si bango bilongi. Pona mutema mabe bilongi baby. Bokomi ko benga ya lule très très. À trahir si là. Par rapport à propos à tenir ma propos à ma bénine. Il y a l'a confirmé biso que ba bengana garçon o soki nani. Wa ko bimisa ba voice a tilelo na ba Christian Show ba komi ko se retrouver na ba voice. Siméon. Donc oui, bien dans ma commentaire. Oh, ça très très. À trahir Mams na nini. Bo créer cabal moroboye. Bo créer réunion moroboye. Complot moboloba. Bo bimisa présé lombe mabe ke azo ina bana oyo bazaba na groupe Simba. Au moment où il y a loulé, il y a été artistique, il y a groupe Simba, Tilelo. Lelo yo babakuku o ba komana ba commentaire souci na bango ezalaki ya lule akosa abomba vérité alobaki groupe Simba e bengana ka batu o baza ba pro babakuku donc carrément ba otinda ya lule akoma même opinion na sila atelemela président Lombi. C'est pas normal. Tane boye belé na ba commentaire. Encore bino bo ma casse na ba faux compte. Ngeli ya lule nini. Sko nebo comment lo babongo. Comment pousser sko sila abebana na ya lule. Tant bo linga sko sila bebana ya lule précocement. So parce que ya lule za muta mentalité. Parce que avant ni pena sila batamilai. Bobi scandale ni bo créer. Pour le commis diviser pour mieux régner. Bonjour, bonsoir, ça dépend de l'ère au Bozolanda Bisso, partout dans le monde entier. C'est toujours moi, votre humble serviteur, Jerry Kobetox, 207 de la presse. Mobalari Tutu, Yamboumana Zolo, Beauté à Deuxième République, Papa Kouloutou, ya famille Bota. Merci beaucoup, Nabino, tout Bolanda Bisso à travers le monde. Merci beaucoup, Nabandeko Nyoso Oyo. Bo sepela kana Jerry Kobetox, bolinga ka Jerry Kobetox, bo kana confiance à Jerry Kobetox, bo chaque fois boya kawana soki vidéo ekoti boya kapona kotala ba vidéo na biso o tozali kosaela bino et sans oublier bozaka mingi na besoin d'information likambu bo balobeli na internet Papa Kouloutou na lobeli angote Jerry Kobetox na lobeli angote. Et je crois bien, et ça a un plaisir tant on a kawana parce que marambo belé et c'est un rabiso il faut qu'on intervenir. Merci beaucoup Nabino tout besoin d'abiso na Active Final Télévision. Merci beaucoup na ba bonenyo so ya Active Final Télévision na lobaki bien challenge ezali komelanga kombo na on commentaire. Komelanga kombo na commentaire, yo muto partager la vidéo, yo muto o commentaka, yo muto tala la vidéo. Comment on a un commentaire pour na peso dédicace parce que
na sepelaka mingi na bandeko bapartageaka bavideo na biso ntango ekotaka boye ezali aussi moyen malamu ya kosoutenir biso. Voilà, merci beaucoup na bino tout bolanda biso na Active Final Télévision nayebisaka bino toujours bokende kotia ba abonnement na bino kuna bo s'abonner bokende ko aimer ko partager ba vidéo et ko sala bien parce que chaîne oyo ezali chaîne oyo ezolobela cinéma congolaise ezolobela culture na biso et surtout que toyaka un mingi ko sala ba analyse ko sala promotion ko sala défense il y a actrice comédienne na biso qui est Belvi Kandi, Poutine de l'écriture, Mama Koma Koma, Mama Morote, Mama Arai Goshi, Mama Chikicha Chikicha, Cha Cha, Tabita ya théâtre. Donc lelo moi si lelo Fouka Misi ba scénariste belé et nandenga polémique moko loyal. O ya Monique aza mobile aza mwasi atelema na scénario parce que Belvi Kandi a kosala musala. Et otena nga pena regardé tant na loba bongo ngai moko pe naza scénariste en tout cas numéro 1 na biso lelo eza Belvi Kandi lobi ezalaki baya mode lobi okune ezalaki baya lule et lelo ezali Belvi Kandi et puis azuango temps ebele a commis ba film ebele parce que série moto banda ko tanga bato ba ko koma banzonzinga ebele bato bako koma ba film ebele et lelo aujourd'hui Belvi Kandi azana record moko donc a tie record moko ya makasi a tie bar moko likolo ya makasi donc famille Libota et chaque fois na ya kawana pona ko ebisa bino ke au-delà de tout to betaka tolo na Belvi Kandi au-delà de tout to ozalaka fanatique ya Belvi Kandi lobaka je suis fier ya kozala fanatique ya Belvi Kandi quel que soit ba insulte quel que soit ba makambo ebele bele batu balobaka mais tango mi bengaka famille Libota donc cela veut dire Libota batekaka ngo te Libota oyo Belvi Kandi aloba famille Libota batekaka ngo te alors bandeko na nga ya famille Libota ndenge ka na yebisa bino ndenge ka to sala musala ndenge to aka ko yebisa bino lelo ndenge nazo sala émission awa film na bino traumatisme Mama Belvi Kandi azo affronter ba épisode o bato baki marango donc lobby total ki biso na bino 12e épisode ezalaki à suivre ngako tuna kanisa ki et vous à la fin mais Maman Belvi a côté 13e épisode. Alors, lelo nenge nazo sala film awa na plutôt émission awa na 16h30 13e épisode ezokota. Famille Libota consommons Belvi Kandi. Famille Libota moyen oyo ya vrai ya ko soutenir Belvi Kandi ezali ya kotala ba film ya ko partager to consommer film na biso famille Libota na biso bino chaque fois to telema famille Libota opération auto bisa ki bino opération Sankana Kingandi to bisa ki bino bien opération Sankana Kingandi opération film mobimba 2 millions de vies famille Libota au consommer film bo consommer film yo muto tala ki épisode moko bona tala kité o épisode moko na leka ki mba moko zonga tala film parce que na zongeli makambo ona yebisaka bino oto bando sa na bino porte-monnaie de la gloire ezongi boyebi pourquoi na yeki na système ya porte-monnaie de la gloire boyebi pourquoi na yaki na système ya ko rappelaka bino ba famille Libota ba nombre de vies oyo film na biso ezobeta eza moyen oyo na otelemisa bino quel que soit ndenge tozotalama tozala ya kotalama makasi tozala ya kotalama bolembi me nga na koyana ka po na telemisaka famille Libota totelema total film porte-monnaie de la gloire yango eye film na biso traumatisme
12e épisode. Ekotaki lobby. Lelo 13e épisode. Alors, porte-monnaie de la gloire et Bimi et Ngayebi qui peut faire ça. Bi qui peut faire ça là. Porte-monnaie de la gloire et Zana Noir. Voilà. Film et nabiso traumatisme. Quand on a la famille, il faut consommer film. Consommer film. Parce que Belvi Kandi Poutine de l'écriture a conseillé la film oyo. Ils ont payé sa éducation. Ils ont longola batum sous nanzela moko ya mabe. Ba film a Belvi Kandi za ba prédication. Donc famille Botato consommer film. Premier épisode, il y a traumatisme. 121 cas. Famille Bota, to consommer film. Deuxième épisode, il y a traumatisme. 84 cas. Donc cela veut dire 84 000 vies. Troisième épisode, 80 cas. Cela veut dire 80 000 vies. Quatrième épisode, 73 cas. 73 000 vies. Cinquième épisode, excuse, 68 cas. 68 000 vies. Sixième épisode, 67 cas. 67 000 vies. Septième épisode, 67 cas. Oh. Donc, septième épisode, 67 cas. Et sixième épisode, 67 cas. Septième épisode, 67 cas. Famille Botato Téléma. Huitième épisode, 65 cas. Donc, 65 000 vies. Neuvième épisode, 62 000 vies, 62 cas. Dixième épisode, 58 000 vies, 58 cas. Famille Botato Téléma. Dixième épisode. Onzième épisode, 55 cas. 55 000 vies. Et 12e épisode, je crois bien, ils en ont 11 heures du temps, na 16 heures à Lulo, et qu'on ça un jour, ils en ont 11 heures du temps, 39 000 vies, donc 39 cas. Alors, famille Libota, ceux qui ont sali calcul, il y a un nombre de vies oyo, et zali opération bisona bino to solo la quitté. To solo la gina bino, ba épisode nyonso opération sans kana kingandi. Famille Libota to telema. Tika ko se distraire na makambo ezoleka na réseaux sociaux. O basimba ki mama Belvi Kandi boy. O basala ki boy. Au-delà de tout, zela to solo la nanu. Bandeko na famille Libota to solo la nanu. Bomoni Belvi Kandi Poutine de l'écriture. Mukolo moko te atikalaka koinaka ya Gabi. To mukolo moko te akolinga mabe komela ya Gabi. Ata mukolo moko te baza ba ser na ye. Oyo ba osala bango moko bayebi. Mais Belvi ayebi baza bandeko na ye. Ndenge moko na ser na biso Teresa. Ba sortie médiatique na ye onga na za porte-parole ya sila eza problème te azandeko ya Belvi. Nenga jouaka na Bela production. Ye moko ayebi eloko nini etinda ye asala makambo azo sala wana. Mais au-delà de tout, Belvi akotikalaka kondimata mukolo moko te mabe ekomela Teresa. Ni sila. Je ne pense pas que si la zone a problème moko boye, mabe moko linge komela ye et Belvi Kandi ayoki yango pe ayebisa ye te. Jamais preuve ane pour mon président Lombe aloba yango. To pasteur de la foi aloba yango.
sauf que peut-être bamakambo esalama wana esalama nango ndenge ezosalama wana moyen mosusu mpe ezali peut-être bandeko na biso ndenge bakoma kolobela belle vie bongo eza peut-être moyen mosusu bazala na bango na actualité bazwaka na bango mpe mwa ba 1-1 ba kantuku bien ça mais sauf que nous sommes là soki balobi lokuta moko boye toye to recadrer bango parce que nga na loba bango à chaque fois ngai epa ya belle vie kandi na salaka promotion et puis na salaka recadrage. On doit recadrer des mal intentionnés. Il faut que tu recadres Kabarou. Alors, plus biso peut-être dans la famille Libota bandeko to lobela belle vie kandi auto ponaye gratuitement abenga biso to ya to luka to sala oyo ya ko pesa kimia ya ko luka belle vie kandi Poutine de l'écriture ndenga signa pacte na nzambe na ye ndenga lingaka te bafingele batu et bandeko ebele déjà bolobaka ngo soki nasala mission babengi nga ba retirer mission. Moi je suis le seul oyo peut-être babenga nga te pona longola mission te na beti tolo te mais nayebaka makambo oyo na oloba na émission recadrage pas des insultes mais soki pe mutu aye afingi nga na internet atangi komona nga en tout cas nalobaki déjà désormais na ndo sangisa makambo belle vie te na makambo ya bitumba na nga na kobunda ngo l'autre côté et ma promotion nga na belle vie kandi et ezala côté mususu. Alors, Gabriel Bolembo, Teresa, Tochena Sila, belle vie, azaka na problème na bangote. Makambo ndenge président lomba lobaka suka erosila nango kaka. Et comme na tamoko boye, bako lemba na bango. Tolobeli pe mutu ango. Ayaka koloba te ayaka ko répondre parce que so otali lelo belle vie kandi a répondre à batute mais ndeko na biso sila a reuto répondre na ba film mais na ba vidéo a mais belle vie kandi a répondre raté famille bota boyebi bosenga mama ya koloba tala likambo boyebi lisutanga bimaka lobaka ke nyonso nazo contrôler nyonso nazo mona nazo yoka Asara vidéo quand il y a 2 minutes. C'est ça être un leader. Leader faut un charisme. Leader faut un kibomoto. Leader faut un humanisme. Donc belle vie kandi nzamba sala e grâce ya kozana ba biloko wana mawa ya mutu. Bako sala mutu mabete bako fingele mutu te. Et ce qui sert na biso sila azalaki na makambo lokola belle vie kandi nenga zara nango mais peut-être ba guerre ezala raté parce que au-delà de tout toko ndimaka te ne batu musuba lobaka botika même na ye moko Poutine de l'écriture botika ba finganga mais au-delà de tout to mona bandeko na biso no soto bazo entourer sila ndenge bayaka ko finga à bout portant mais mutu azaka mutu tango boloba peut-être moko pe na kati na biso na famille bota apelisi kaka lokwa biso to koma na ba téléphone na ba caméra apelisi pe caméra peut-être belle vie kandi a ebi pété peut-être pas comme nango peut-être soit mona ki ngo di longo la vidéo wana peut-être pas mona ngo te ekoti alors ce qui peut-être pas ya ndeko na biso sila basali makambu oyo bazo boya makambu oyo belvia boya kame peut-être lelo toza boye te tale tinde to sola lelo boye ya lule aleki na émission obi en tout cas c'est un biso si il faut réagir
Yaloulé asa directeur artistique ya groupe Simba. Lelo yo Yaloulé tomona ke komona eboye. Bon komona eboye te mais Yaloulé asa vieux bandi théâtre kala, Yaloulé asa vieux asali a commis ba scénario. Mais tant aux autres travailler déjà aux scénaristes ya ngambu ya sila d'office aux bakouk. D'office aux bakouk. Mais peut-être Yaloulé aloba te que naza bakouk te mais d'office aux bakouk parce que makambo ekoki ko ya ba tirer sila Yaloulé pene a aux la place on a pour à défendre parce que cop neza wana asa scénariste wana. Alors Yaloulé leki na émission Yaloulé leki chaîne wana leki ezali chaîne pro bino babakouk botala niveau hein? Chaîne wana Yaloulé leki ezali chaîne moko botika nazong sa porte-monnaie de la gloire nakangango ba nombre de vidéos tout tangi famille bota bo consommer film donc chaîne wana ezali pro la tenir en rigueur pour ma chaîne pe pro belle vie pe ezali chaîne wana ezali pro sila Yaloulé ki oleka émission na chaîne wana parce que ça na confiance isa kwa ça na ndaku na bango donc isa kutu lokwa te azana ndaku na bango na chaîne wana isa kwa ngandi na sawa nazoleka na actif final télévision chez biso soki na keko leka chez Esther MM eza chez biso soki na l'équipe à BBC Mpoy eza chez biso wana otanga ba chaîne ba ndeko oyo balakisa bolingo na bango soki na keko leka epa ya ser nanga anima kwa kala eza chaîne na biso ba famille bota donc ezalaka nango bongo et na ngambu ya Yaloulé chaîne wana pa leki eza pa na bango Yaloulé akoleka pe pa essayer de pa na ma chaîne na bango akoleka papa mida la Taylor eza chaîne na bango donc akozala à l'aise bakokanga ete to bakopekisa lo balika mobo ete et puis boko bongisa makambo azolo ba bien boko préparer mission bien Yaloulé aleki a démentir eloko oyo ba fingela président Elombe bambula na bambula bana mususu oyo kutu président Elombe bimisa ba permetta ba kroni mama ba kroni papa ba manquer président Elombe Faustin Soukari respect pour na ba intérêt na bango entre guillemets si la obengisa bango bazala bana malamu pa sila et Yaloulé ya ko lobe eloko wana lelo à part Yaloulé ezala tonton moko nakobosa na kombo ndeni artiste ya groupe Simba alobaki makambo wana oyo Yaloulé alobi na émission na groupe Simba ba bengana mutu te bino boya bolobaki na groupe Simba bato bazaka pro silande bazaka malmené ba bengana ka bango batenaka bango rigueur so bakeko leka ba émission et pourtant Yaloulé na émission na landaki elobi makasi alobi groupe Simba et géraka ba émission te et géraka ba acteur souka ba acteur et gérer bango mais makama ba émission kuna et géraka bango te alors ce qui normalement na tout les question na lobby ce qui normalement groupe Simba il faut elongo là normalement ce qui président Elombe a sepelaka na bateau bazaka pemé na silate mais normalement Yaloulé fala longwa mais siko pourquoi babakouk botala ba commentaire ya babakouk ba commentaire ya babakouk na émission ya Yaloulé na zongeli bino soulelo il faut to changer quand même makambo Jerry Kobetox papa Koulou to solo bela makambo belle fille au côté makambo na biso non eza makambo théâtre eza ba biloko photo télé melango beaucoup mi ko benga Yaloulé très à trahir si là par rapport à propos à tenir ba propos ya mabenini Yaloulé a confirmé biso ke ba bengana garçon o soki nani wa ko bimisa ba voice a tilelo na ba Christian Shoga ba komi ko se retrouver na ba voice Siméon donc lelo yo babakouk o ba komana ba commentaire souci na bango ezalaki Yaloulé akosa abomba vérité alobake
groupe Simba et benganaka batu o baza ba pro ba cook. Donc carrément boti na ya lule a comme même opinion na sila a télémé la président Lombi. C'est pas normal. Tane boye belé na ba commentaire. Encore bino bo ma casse na ba faux compte. Boye belé na ba commentaire. Oh ça très très à trahir Mams na nini. Bo créer cabal moko boye. Bo créer réunion moko boye, complot moko ba bo bimisa président Lombe mabe ke azo ina bana oyo baza bana groupe Simba. Au moment où il y a le directeur artistique, il y a groupe Simba, Tilelo. Donc, il y a l'équipe émission wana. Bino babakou soki boolo bake, il y a la trahir sila. Aza directeur artistique, il y a groupe Obabi Tilelo sila zalaka. A Longwate, Bellevue zalaka Longwate, ici Pechang à Longwate. Mais comment bino babakou boyo finga ya lule na ba commentaire? Tala siko. Bino kwa boy. Ya on appelle ça Bellevue Kandi merci. Famille Bota bako sa biloko te ba fanatique sila basalaka. Ya kwa ko finga ka ba commentaire boy, mutalobi vérité moko boy te bango suka na bango zakani ozo swana na ba faux compte. Faux compte ezalaka te mi sapina onde mte salaki compte wana. Eza yo mto saki compte wana. Na kombo ka oyo komeli yango ya kuvia faux soit disant faux compte wana. Ne kombo ba ko répondre yo. Et puis bozaka ba sans esprit. Nga so na komela mutu commentaire na kana deux comptes nanga, compte page na ngai na compte na ngai moko privé. Eza faux quantité, eza ba kombo nanga koko ba warrior Jerry Kobetox. Na kana faux quantité ne na zalaka. Na condamné pe batu basaka na ba faux quantité, mais ya baba kukunde eleki. Bo fingeli ya lule nini. Siko ne bokomo lo babongo. Bokomo pousser siko sila abe banana ya lule. Tant bo linga siko sila abe banana ya lule précocement. So parce que ya lule za muta mentalité. Parce que avant ni pena sila batamilai. Bo bi scandale ni bo créer. Pour le commis diviser pour mieux régner. Politique bo yeli biso yango wana. Tant que bino bozolo bake ya lula za traite. Parce que tant mentor na bino star na bino ko yoka ngo andimi yango ali abeba na ya luli. Abeba na abeba na mutu oyo maamba chaîne abeba ni suna scénariste oboyebi aso continuer obeba na batu kombe abeba na ba comédien o lelo ba signa ba tia barrage ba ko ya retourner pa na été. Oh le lobo ngosa la Bellevue campagne à perdre batu ba lozolo ngwa ne batu nani batu nini ba jouer qui film nini et ça là qui succès nini ba jouer qui film nini ba ça qui perdre ba rôle nini ba rôle mo secondaire mo robo bozo accompagner film bon atape ba pesa bino ba rôle pe ya makasi bo tombola qui film on a niveau nini. Donc, eza pasi. Bana groupe Simba, il faut botelema. Botelema la makamboyo. Parce que président Lombe le loba, en tout cas makambwana azela kaka ekosila nango. Mais botala niveau ba fingi ya lule na ba commentaire. Traître. Bino batu bazala ka traître. Batonga ki sila. Mutabimi traître pas sila. Donc bino bat yeba trahizaka ye kaka, yeba tonga ke kaka. Eza pasi. Famille Bota en tout cas bolba ki Bellevue za nsambi. Omoni siko ngalinga biloko boye. Yalu le bakye fingi na babakouk oyo yalu la koma scénario ba film msu babakouk ba sepela nango yalu le mutakomaka mais bazi ba fingi ba bimisi e traître. Siko biso nanga muna biso famille Bota to ala likamuna mutute shalom nzela mosusu te nakolanda obelese nzela ya nanyala kisanga nzela ya solo na yemba tara na korala sebikote obele te na yemba na koralo
Oui, que na imba pe on dirait mutu moi imana choral terre. Imana choral moi on a sans fil à l'époque de 1990. Moi bazo obligé na so yemi na choral to ke église to liati. La vie, la vérité, les chemins. Ah, donc c'est là où biso to pona ba fanatique à Belleville. Famille Libota. Na Belleville nzelo a pona. En tout cas, to komisaka nzambe. Merci beaucoup Nabino tout bolanda biso na Active Final Télévision. Merci beaucoup. Vous continuez toujours à s'abonner. 16h30 bota la film. 16h30 bota la film. 13e épisode. Merci beaucoup à la maman chérie à moi si base à Londres. Maman José Lussadissou. Maman Claudine Bokatola. Maman Aminata Toulomba. Et sans oublier Mamita Dina de Belgique. Merci beaucoup ma sœur. Mamita Dina de Belgique. Bibiche Yesanga BBC. Bibiche Yesanga BBC. Tuzarano A, Tuzarano A. Papa Jaboud Maembo, motema ya maman Anas, couple bio. Maman Anas pe Tuzarane Awa, Tuzarane pe Awa. Merci beaucoup Nabino. Tout Nzamba Lola a Pambola Bino. Et puis Bobo Sanate Kotia Belvi na mabondeli. Parce que ba yini, ba complot ezo salama. Ba complot ezo salama famille botane bozo bozo kanga a. Ba réunion ezo salama. Mais ba kolonga Belviti azaya Nzambe. Famille bota to tika Belvi na mabondeli. Famille bota to bondela kapona Belvi. Parce que mutema mabe oyo et comme mutema likundu et baby si bango bilongi pona mutema mabe bilongi baby bango. Voilà, merci beaucoup Nabino tout. Merci beaucoup na Gina Mabiala. Gina Mabiala bambote na webele na Fortina vrai chéri bambote belé sans oublier Juanito Esther Mouchapa bambote no ebele. Depuis quelque part, Tokutani na émission Oyo Ezali Koya en attendant total la film Lelo 16h30 total la film. Bye bye.